salon de coiffure te ezoteka malanganda te ezoteka makara na Fnac quoi. Donc tosomba babillet ekozala bien makasi. En tout cas là on a sepé pendant la billet yango na tosomba billet aux photos à la rappel exemplaire ezateka tozela ba billet orchestre bongo ce que tu voyez ça na ba fanatique nini. Donc na tosomba billet. Donc billet yango quoi. Donc photos à la exemplaire ekozala bien makasi. Donc on a tourné en pour bamona. Donc quand on a le baki billet ofele ezate donc billet nanga yango na tchon na sac na oti musala. En tout cas billet je teka maloko la nguba et je teka mapenda loko la nguba na laxi billet concert yango. Donc billet faut pas payer ça on a oyo. Donc so o ezate c'est que au somi billet en photocopie. C'est au somi billet en photocopie. Donc faut pas ça on a bien na wana quoi et vous avez bien ma casse donc en tout cas merci mingi ba tutu boza abonné na kati ya chaîne na biso le formidable de Ranson TV chaîne ya ba fan ya Wenge musique à maison mère en tout cas concert eza le 17 septembre vendredi le 17 septembre na Zénith de Paris tokozala na pina ekoina mabe na kati ya Zénith wana donc a to na gare Saint-Lazare car ndenge zalaka